Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Amen, amen. Omoni, action de grâce bien-aimé. Et ça, mingi. Moi, j'ai appris que celui qui rend des actions de grâce au Seigneur attire la grâce de Dieu dans sa propre vie. Amen. Alléluia. Action de grâce, et ça, la que nos sémences, et ça, un retour. C'est-à-dire quoi? Tango zo offrir. Tango zo pesa nzambe loko. Tango zo pesa nzambe ma sanjoli. Azo sala que biloko zo seme. Et ça la nini ezongela yo. Amen. Alléluia. Muto ya randaka action de grâce et pas ya nzambe a yeshua kate. Et puis nazaki koyoka na yebisa mutu moko ko pesa nzambe action de grâce kaka te pose yeux belé. Amen. Même salaire ya mukie wana kolobaka te tala oneti ba o biloko nini oyo. Amen. Le bana nzambe merci. Et loko zo mépriser ezana mutu moko azo lukango. Alléluia. Salaire ozo mona lokola que tu souffres beaucoup. Mais salaire ozo eza mukie. Il y a un Dieu qui réduit le taux ya sueur ya mutu. Alléluia. Alors tout ce que vous faites, faites-les de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Alléluia. Et ceux qui a payé $100, bien aimé, pesa ma 100 joli lokola mukoloyo okozwa $1 million. Amen. Ce que mon a $100 et se transformé na ba million. Banda ko pesa nzambe merci. Na $100 ozo zwa kawana. Ce que zu yango bini kuto bini nzambe na bineli opo opesinga $100. Alléluia. C'est un secret. Même muto ya futaka dim. Eza muto yo na kati na ya tondisa min action de grâce. Alors bisoki na zui eza po makasi na ngai esalaki te. Bene meza na batu bazana besoin basala musalo salaka mais makasi ezate. Alléluia. Makasi ezate. Mais tendengo la mukaka tongo yo moko lobaka na Afrique je ne le faisais pas. Na Afrique na lingaki na kokate. Alléluia. Ngana lobaka na temps normal batu babinga nga femme forte mais na temps normal naza mwana mwasi moko alemba. Mbala moko na bunda na vina muninga beta ngai ya kobeta. Alléluia. Parce que naza makasi te. Mais lelo nzambe na maonai akomisanga femme forte. Akomisa biso ba fort. Alléluia. Parce que ayaka na lito ya mutoyo arandake ba action de grâce à lobby que le faible dise je suis fort. Que les pauvres disent je suis riche. Tu n'as pas besoin de proclamer les réalités que tu vois. Non. Yebisa nzambe merci parce que makasi nanga ezawa. Alléluia. Banda lelo bien aimé, le bana nzambe merci. Même mutu ko zana ngozo sepela nango te, pesa na nzambe ba merci ebele na mutu kawana. Alléluia. Situation est commis aux autres sepela nango te, mais pesa na nzambe merci pour la situation wana. Banda na luko remercier pour la situation wana. Tongo moko ekotana. Alléluia. Et loko yo lukaka ekozwe esika. Amen amen. Betela Yesu maboko bien. Amen. Yango tolo bak. Montika ngai na yembela Yesu. Oye la mwisa motema na ngai. Oyo akomisanga biyemba yemba. Yente Yesu Mesia napona. Oyo akomisanga bibi na bina. Yewande hemopale libala. Baloba na ye kitisaka motema. Yango na kangami na boyi basusu. Azanzambe. Azanzambe. Hey, salaboy. Alati soka kelamba ya nkembo. Apesa yo esengo. Mbala na biso ya mibale yango kokota na champagne. Tozana esengo makasi
Il a honoré Papa Prosper. Il a été la première porte de côté là qui n'a champagne. Que Dieu vous bénisse, papa. Amen. Salaboué. Hallelujah.
Très bien. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh. Hey Yahweh, matikangate Yahweh. Hey Yahweh, mubakangate Yahweh. Hey Yahweh, matikangate Yahweh. Hey Yahweh, mubakangate Yahweh. Hey Yahweh, matikangate Yahweh. Hey Yahweh, mubakangate Yahweh. Ubaba, 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 ubaba. Akumama, Kumama Yesu. Chaud. Bonne année. Alléluia. Oui, bien aimé. La louange, l'action de grâce, c'est ce qu'il faut faire quand vous manquez de prière à faire. Amen. Et ça n'a pas de problème aussi ce yaka et au contre mur. Oso koka kolobali susute. Alors na moment wana bandaka ko yebsai kumama. Sois loué. Kumama. Alléluia. Wala banzembo ebota maka. Ata bafinga ngai nakontala te kofinga na bango ata baseki ngai aseka ngai nakolanda te koseka na bango ngai nalingi na motema nakolanda ye bisika nyonso mosungi na ngai natela motema ye papa na ngai elikia na ngai nalingi Zamboyo oh ngai nalingi haleluya Zamboyo nalingi Zamboyo ngai nalingi na motema nalingi Zamboyo ngai nalingi haleluya Zamboyo nalingi Zamboyo ngai nalingi na motema ngana sala nini kosepela na ngai nalingi yo lisungi na ngai ekauta na yo ngai nalingi yo liloba pebi na kala nakosimba ngai natika mopanga na ngai nalingi Zamboyo
Alléluia. Zamboyo. Nalingaka yo Yesu. Zamboyo. Nalingaka yo. Nalingaka yo. Namotema. Nalingaka yo. Zamboyo. Banalanga ibayebi yo. Nalingaka yo. Zamboyo. Nalingaka yo. Zamboyo. Kaina lingi. Namotema. Zamba bangomba nangayo. Zamboyo. Bangomba nangayo. Zamboyo. Zamba babutu nangayo. Babutu nangayo. Babutu nangayo. Namotema. Nzambe ya maya miso. Zamboyo. Motema nanga nalingaka yo. Mobali nanga ayebyo. Nalingaka yo Yesu. Bana nanga bayebyo. Nalingaka yo. Onga nalingi. Zamboyo. Alléluia. Alléluia. Oh mama. Zamboyo. Oh mama mama mama. Zamboyo. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos acclamations. Il mérite. Alléluia. Il mérite notre énergie. Il mérite nos danses. Alléluia. La Bible dit dans les livres de 2 Samuel, quand David dansait, alléluia, il devait ramener l'arche de l'Éternel à la cité de David. Bayoki sango que arche pambolinda ko ya Obed-Edom. Il faut zongi sa arche dans la cité de David. Bible lobby, il était vêtu d'un éphod de lin. Ce qui a zo era bandiko bina. Na bilamba ezo kweya. Mokonzi azo bina. Alobi nga yotende ifo binelanga. Ngande ifo na binela yo. Alléluia. Ce qui nazo bina nazakana ba référence. Amen. Nazo kanisa banzela. Ezo lekanga boy. Mayanjili etondi. Il faut qu'il y ait des classes. Il faut qu'il y ait des classes. Soit au Kena ma coloqué retard, soit au Kena nzela boitou. Nazo affronter boitou. Nazo affronter maï yanjili papa prospère. Papa aimé. Ozo affronter maï na boitou. Bokati ici. Bobandi ko nyata ba loso ya ba chinois na quartier 8. Nani nzambe soki yete. Nani nzambe soki otozo sale la te. Nzamba makoki nyonso. Asilisa lolendo ya Nebukadnezar. Aye atelemi liboso ya 3 Hébreux alobi. Bafundi bino boboy ko gumba me la statue d'or o ngana telemisier. Shadrach, Meshach na Abednego batalie balobi. Oh roi vie éternellement. Vande siko fandi me statue na yo te to gumba melangote. Sala oyo koki ko sala. Alobi nani okango la bino na maboko nanga. Bango balobi oyebi te nani oyo to mema na mboko ya Babylone. Nani to mema na mboko ya États-Unis. Ba loi eko fukama. Esika ba keli ba statue. Te biso to ko fukama te. Yonde ko yeba. Qui a un Dieu au ciel qui délivre ses serviteurs. Alléluia. Ba chauffer moto 7 fois. Nzoka komona ye le feu dévorant. Soki asimbio na loboko azotambusa yo. Moto ya ba américain e otumba yo te. Okozika na moto wana te. Alléluia. Ba chauffer moto 7 fois. Na bateau ba mema ki les 3 Hébreux. Baziki na kati. Roi ye kotala. N'est-ce pas qu'on a jeté 3 hommes? Mais je vois une 4e personne. Mais il a l'air, il est semblable au Dieu, au Fils de Dieu. Son visage est semblable au Fils de Dieu. Bien aimé, la 4e personne dans le feu. Il est là ce matin, il est là ce soir. Il vient te faire du bien. Il vient te faire du bien. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Le Dieu qui m'a ramassé, il n'a pas ramassé que moi, mais il a ramassé toute ma famille. Aloko tarana ba génération sima. Alléluia. Aloko tu aloko tina famille mobimba. Apesi kombo na libota. Asali na yo Joseph po batu nyonso. Bazwa lumière ya étoile na yo. Nani nzambe lokola oya biso. Akangolaka. Nebukadnezar alobi te. Boya lisusu ko funda te.
Ponzamba solo eza nzambe ya bato oyo misato. Bakotatola po basi babandaki deja kotatola. Mwana mwasi aza na nzambe. Akomi kuna ndenge nini? Azobenga biso na numero ebandi na +1. Nani amemi ekuna? Nani akomisi ekuna? Nani asaleli ye makambo? Alléluia. Soki na tamboli nalobaka Jésus, gros bisous. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.